Salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Merci à tous nos abonnés. Merci à vous aussi qui regardent mes vidéos. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci vraiment la fidélité de Bino. Merci de vous abonner massivement à Victoria Cuisine TV. Vous abonner massivement. Voilà. Les autres, vous avez une rubrique il y a conseil. Vous avez Marambibele, tout ça là. Les autres, vous avez un conseil vraiment parce que conseil, tu as remarqué que ma cambibele zo passé na mabala, surtout na mabala mingi zo kufa, surtout ma mabala ya poto ah donc moi été mi bala poto ba tomboki ba komo ke ka kolinga basi ya ba théâtre na Kinshasa to boy to ko bala moi ça théâtre mais ceux qui déjà moi so ça la théâtre ils ont métier na ye mais ceux qui déjà aussi au bala ils ont ma bemi ko si ko sunola moi si na poto kokende ko bala moi si ouais ça la théâtre parce que au loulier na télévision au moni au sepeli au boy moi si na onanda ya mwana sikoyo tolingi to kende vraiment na source totale eloko nyezo sala ke ba papa bati kaka basi na bango awa bakenda ko bala basi o basala ka théâtre donc eza moi pasi avant ko skanga ko soigner pota il faut que l'on la bande ko tia kisi ko nettoyer ko sukola après simanango tango ko tia bande kangi pota wana ekauka mais ceux qui sukoli pota to tia kisi ka likoloka ya pota bon ça nettoyer ngo pota ni ekauka ti voilà ya on le toni to kota vraiment na source et loko ni ezo sala que ba papa ba kina na Kinshasa ba kino ko bala ka basi ya ba théâtre bazo tika basi na bango awa na bandaku na poto ba ke ko bala kuna voilà sans plus tarder, toujours kota déjà na masolo na biso to pe na conseil na biso ya lelo na ngi to solo la na solo na bino soki au CP là ko s'exprimer moi muke au komi pe moi commentaire na se na autre loba awa au s'exprimer na nzela ya kokoma voilà to prier Seigneur merci pour notre temps oyo toujours contrôle il y a début et à fin il y a masolo na biso molimo centre de régner pe sa sagesse et intelligence na kombo na Yesu. Amen. Amen. Voilà. Tout ça ba nzambe et Seigneur nyonso na biso eza na kati ya prière pe na kati ya parole de Dieu parce que Bible lobi nyonso eza sanctifié par la prière et par la parole de Dieu eza na 2 Timothée 4:4. Voilà, ya momoni to prier parce que biso toza ba chrétien to sambelaka. Voilà. Bible pe lobi so nzambe obatela te muto obatela ensemble ça la pamba. Yango wana soki nzambe ako utiliser ngate nyonso na loba a ezaka makelele ya pamba yango les photos tia nzambe na première position azwa contrôle ya début pe fin ya masolo na biso voilà thème na biso eza biloko 4 donc makambu 4 oyo esalaka ke libala efanda na makambu 4 wana tosala pe le contraire nango soki osala makambu 4 wana te nini ekokoma voilà. Masolo na biso lelo to tirango na livre ya Proverbe chapitre 31 verset 10. To tangango. Proverbe 31 10 to tangango elobi ke qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien de plus de valeur que les perles. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Nani o ako trouver moi soisa vertueuse. Azana valeur koleka ba perle, koleka ba diamant, koleka mabanga talo, koleka ba bijoux. Moi soisa vertueuse, femme vertueuse azana valeur. Makasi koleka même ba richesse même mignon sur le monde entier. Ta la valeur oyo. Biso basi toza nango. Donc tu as la valeur koleka même ba or, même ba bijoux. Tu as la valeur wana. Alors, lelo oyo, tozomona mabala ndenge na lobaki na début ekoti ba trouble. Femme vertueuse, aza mwasi oyo azaka toujours prête. Femme vertueuse, aza mwasi azaka poli. Femme vertueuse, aza mwasi aza na soumission. Femme vertueuse, aza mwasi oyo ayebi ko sala quelque chose ou ko débrouiller quelque chose ou ko sala eloko moko boye pour toujours famille na ye ezanga te ezala toujours bien mobile na azala bien femme vertueuse apprendra soin ya mobile na ye femme vertueuse apesa mobile na ye valeur na miso ya batu na miso ya famille na miso ya camarade na miso ya batu nyonso femme vertueuse. Alors lelo o tozomona mabala ezokufa
aussi longtemps mona mutu bobala ni moi si bobala na mobali bosali feti munene mais libala ekufi libala ebebi mobali oka lobi kuno bapanzana mobali azwi mobali na Kishasa abali nde to mona kalelo ya makambo oyo ezoleka lelo oyo surtout bande konso ba théâtre to yini bino te mais ba makambo ezoleka mibali mingi bozo esa mibali ya bato na tenir bino pe regarder na éviter qu'est-ce qui se passe mais lelo oyo na lingi na nous to mitala pe biso mo ba mama elo onyezo sa ke ba papa ba ke libanda ba ke kolinga basi libanda pe musika na Afrique na kaiso ndolo lande basi poto so mobala za mo na poto mo se kisa okene wapi a mo na kutu mo sa Afrique elo ota okene wapi mais lelo comme le contraire mibali lelo bakomotika basi poto bakomo ke kolanda basi Afrique qu'est-ce qui se passe au juste lelo to koluka to découvrir to yeba lelo na mabala ya lelo to ko mona lelo surtout na poto awa ba mama mi ba respecta mibali na bango te surtout biso basi bele ba respecta mibali te bazo mibali lokwa ka bana ndenga zo so mwana oya boti ndenga zo tinda mwana ndenga zo gangila mwana ndepa gangila mobali eloko ezo sala ke mabala pe efanda te toza na 4 points o na grâce ya Nzambe ya Molimo Santo na kanisa ki 4 points oya koswana bino lelo. Premier point eza eloko nini oyo ekoki kosala ke libala na yo efanda tokeno na kote ezali positif eloko nini ekoki kosala ke libala na yo efanda. Premier point toza na prière pour son mari kobondela pona mobali na yo mobali o Nzambe apesi yo kobondela pona ye. Premier point. Deuxième point toza na respect ko respecter mobali oya bali yo il faut qu'on respecte mobali. Troisième point, toza na propriété. Donc propriété, hein, yanzoto koza la propre. Quatrième point, toza na cuisine, kolamba. Biloko 4 oyo esimbi libala. Biloko 4 oyo sala ke mobali na yo azala misu pa ipaite. Biloko 4 oyo sala ke mobali na yo azala toujours na bolingo na mama alinga o toujours. To banti dans la prière parce que yango eza makambo eza spirituel yango ezali o esimbi libala avant obala obande ko prier ke Nzambe pesanga libala pesanga mobali o alingi nga mobali ayebi yo papa pe avant bala ndo Nzambe naza vraiment pesanga mwasi o vraiment alingi yo atandi ba mso ba ke Nzambe pesa mutu mwasi te mais na kati to ba toujours Nzambe kutanisanga na mwasi oyo alingi nga menga na lo Nzambe pesa mwasi apesa pe mobali selon foi na yo. Alors, tant on bande ko senga Nzambe mwasi mobali, Nzambe apesi yo mobali. Tant apesi yo mobali, ko ceux qui sa prière wana te, il faut que prière wana et continue tina katanda ko libala parce que na katanda ko libala ni makambo siko e bandaka. Donc les films pende bandaka tedede donc c'est ça. Il faut dans la mûr spirituellement parce que bamabala mingi pezo kufa lelo ezana ba papa mususu bazo ko envoûter bango pe na basi mususu o bakota babonganga ngana mona te meto yo kaka bongo basi bakota bonganga basimba bakisi po bakanga mibali ya bato surtout ba mibali baza ba marié basi mususu bakanga bona kisi selon ndeto yo kape na bato akini babike ba comédien na biso ya Congo bazo simba bakisi soki na gambela po bakanga mibali ya bato selon de tozo kape ya mo pe to lobi mais na yebite soki eza bongo Nzambe muka yebi yango ne sengi no mama o priaka po bato bakanga mibali ya bato na ba mona mobali na ote ata mobali ki alie eloko mabe ba pesi balambeli na biloko alie eloko ne sale mabe te za ne fete sur ye. Soki yo mama ozobondela pona papa obondela pona mobali na yo ata baki opesa eloko mabe yebe eloko mabe na ezane fete likone parce que yo prière koza intercesseuse na ye na ndako ba prière oyo salaka esalaka Nzambe a détaché ange na ye pona kokita ko protéger mobali na yo ko secourir ye na ba danger. Bible lobini l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Donc, prière oyo salaka Nzambe a osalaki a protéger mobali na yo quoi qu'il y a mopagano ti akoya ko bongo na motema na ye. Yango la maman prière est très important pour na ko prier pour na papa. Surtout ba papa ba ki na Afrique mingi, ba sala mo ba voyage trop, il faut ko bonde la pona bango. Peut-être ça na volonté te ki ya ko boya o maman. Ya ko boya o mwasi na ya ça na volonté ona te mais akekuta na mutu azeli mangando aza mutu mo ya molili
Basi bakota babonganga invité papa comme ça na moto nzambe te to pas na nzambe te papa asenini akei akwei le bikuna famille etikali na pasi yango wana eza très important ko bondela nzambe se mobile nanga zali protéger makila nezinga ye molimo santo simba motema na ye akwei na ba piège ya satana te eza très important pour prier pour na papa. Deuxièmement, tu as un aspect spirituel, tu as un aspect physique. Voilà. Deuxième point, tu as respect. Respect, et ça, moi, je suis que libala et fanda. Maman, on a respecté ta mobile na été, yeba mobile wana suka akobima ke luka moi si mususu. Et ça la bengani yote auke ko luka moi si mususu sote kiminda kwa keko ta libala. Tangu yozo mobile lokwa mwana oyo boti ozo tinda ye ozo gangela ye na ko itoko ba mobile chérie edenga pesanga olobi na respect mais que Antoine edenga pesanga loko wana na tendresse te lokwa soda lokwa maman mo bando bengi kabila maman wana so moni mère wana so moni soda na kotambo kabila donc loba lokwa ba soda koza lokwa mobutu te na ndako voilà zala tendre maman. Nakati ya respect on a toujours mon tendresse ezali. Tant oser respecter mobile na o zape tendre. O ko anda ko ko chérir ye, ko lobane ba makamoko ba moko douceur. Surtout biso ba chrétien. Il faut aussi na ba fruit Saint-Esprit. Nakati ba fruit Saint-Esprit douceur ezali, tempérance ezali. Nakati ya douceur, nakati ya tempérance on a toujours un peu tendresse ezali nakati. Moi, je suis na douceur, azara beg, ou respecter mobile, azara douceur, oza la peine à tendresse, on a un mobile, chérie, pesa mon loco, pour s'il te plaît, na nina salabu. Au moins, mobile à opeso. Attends, mobile à la caille qui est loco, mon robewana. Le ban est dans il y a respect. Chérie, on l'a kangi loco, on a qui s'attendait ninikas. Et c'était que, au kangi mobile, il kanda, on a souko lambate, on a souko c'est loco, mon côté. Comment on va cola? Bino mo comprendre. Olingi sous-souté. Ligoba la kaki eloko amba pesi yote. Non. Bongo mobile pe a opesa ngote. Mobile ko la kaki yo yo so opesa ngate so na sengyo mbongo ochaka mo wapi? Oseko za makamusu libanda otinda ke libanda. Uso soka sa bima libanda ozo pesi sous courage ba moi ça c'est évident que na libanda na continue. Donc, tous en la tendresse. Donc, au seigne l'eau, au seigne la douceur. Chérie, au baki na mo pesa ni l'eau, parce qu'on est ni tisiko. Moi, mon bal la tasse qui n'a monté au débrouiller à pesa yo. Respect. Kokole mon bel dans autres to bunda na, mon bel ba bunda na été. Ato yo ki ka bima ki na intel. Ato ki ka sala ki li kamboy. Yo zela tant ko ya bo vendre tête reposer parce que boza moi ça mon bel boza ki alliance bino mi balé. Tant yo zo briser alliance so ki ne ko ko ba alliance na ba tumso a libanda. Yo pe tant ko ya fandise na kimi lo ba chérie. Dans la pose to solo non ta makam na yo kita makaba yebisinga ye soki awangani tika eko brutaliser ete yo bondela nzamba ko bimisi na poisa pe ozala soni pona ye et c'était que soka bongani ozo wangana ozo mona ngale lo mo so mo longwe la malati lingwanda lelo na ko beto mo so abeta mibali maman so ebele ba beta mibali o mono tuti papa makofi papa to mo beta makofi non o aza ilk o ngala balekeza ilk mo akimi na azubi la mana ke ko de libala. Toi qui chasse libéla, au tigre le comme là. Donc faut respect na papa, pèse papa respect. Les camboisiens na famille boy bandit bo solo lango na kimia na tendresse. Avant soit na papa bonde là. Surtout ceux qui papa qui a zuma kangu libanda. Maman pour soigner boité na ki bo moto po diable ça kota qui a compliqué yo. Yo fou comment prier le banza mais tiki mobile na maboko. Tango ya na likambo na yo ki pesa na kimia pesa na yi. Makasi ya rosonné pe sagesse na intelligence ya rosonné simba monte mané aipsa na vérité abomba te moli mosan tout simba monte mané transparence eza na kombo na histoire ya au pesi biloko ne allié sili ale komba erno bana balali boutique ni mbale apemi pe mo muke oko vanise obito solo la avant bando c'est to prier na parce que chez nzambe déjà côté na kata solo ana lokuté ezalate moni l'okuté est dans la quantité. Vérité des apôtres, mon sens que diriger conversation à bino. Donc au prier non nous amène tiki ma bonne ma sonne sur mobile na ma boko na yo. Seigneur joue contrôle na kombo na Yesu. Alors bando sonne papa tali comme na yo ki bo ba singo ko mo mané intel. Ba singa bo to na kan ki ba message mon téléphone no bo ezanini. Au monde a eu vérité pour ni bo benga présence nzambe na débit ya conversation na bino. Mais ceux qui ont bandika ki no to solo na ndenge na omoko. Maman
La ici conversation ici dans l'ikofi. Na l'ikofi penda po aux yeux l'ikofi po nini o solo ndenge na omoko ke. Yo penza la muka na. Yo intel wana ba message eze nani. Mutu wana zo bimane ya nani. Yo penza omona mobile ko silika ou soto mona pas comment ça on encore abimi na yake libela. Likam nyoso avo sala so mo problème ekoti na katanda. Zona fuka mayo moko na kuku na kuzu o prier ta mobile ko ya au 26 à l'assemblée la été yok ak bondiate a otala na yo bondela le bateau prier so ka otala tika ko brutaliser te prier Seigneur na tiki masoné so mboko moli mo santo toucher après bandu otuna ko respecter respect c'est très important hein ils étaient que yo so sakana ngai yo oyebinga tena sala pona fani la konye ko sakana ngai te omoni mwesi wana kutu tango bandu sala bon mobala ba moi so azaka impoli abanga ngate okyo kole mobala bandi bo bunda au monde obinissé libanda ah ok continue ba vie wana respecter mobile to kuti na défaut respecter yo bondia parce que yo ko bon molisa mobile na ote na maloba na bitumbo bon molisa te ozoko sa le makambo s'empirer yo bondela na prière au bondeli ndeto ben na premier point après sima osolo na respect na ndinga ya kimi ya respect atunyo loko boeza api ah yango chéri muso eloko boeza ah tikanga lukonka kuna ay bongo pesa kingango Nous sommes olambité chéri. Nga na moi musala na okona lambela oko itaba o yo sakana nga yo yebi ba mibali comme ba bando linga nga na obo yo kuto chance. Non 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 tango lo ba bon ozotinde libela tango mona ah donc nga na koki na ngate a obima libanda akeko lukana e basi mususu to akena kini kuna kyo bala muta théâtre après sima yo mamoko molela ah na poto komika ka tango mona mariage kuna na internet encore mikolo peso chauffer ma place na ba internet pour mariage. Alors comme pour bimi mona mobali nanga azam mobali na ozako fa ndeni eloko seli ki abima libanda wana te eza malamu te ya koyeba na ko manquer mobali respect. Troisième point, propriété de Tolobaki, cause à la propre. La propriété est ça, et l'autre est simbinda kwa libala. Cause à la soin nzoto na omoko mama par eski, cause à la paix soin ndako. Bongi sa nzoto mama. Bongi sa nzoto. Yo bando bala autant ozaki pa bino zaki mosi kitoko. Mobala ndo mona na photo zo lula yo amwesi na mkola kwa. Bandaka oya poto awa. Bobalana optika omitika okomo yona ba filo zota mona ba filé lokwa muto okende gambela non mama omona banda tongo tipo kozaka na pyjama na yo mobala tika ki na pyjama wana la muke nango ovandika na pyjama no TV ka TV surtout so bana basi bakoli mama to négliger mingi so bana basi bakoli ovana pyjama même po brosser na nte o changer chez no mabe o sala ba mabe non mama tango la muki longo la pyjama na kota na douche sukola la te bilamba na propre bongi si longi na très bien hein oti moi briller maman mso moi mbebwe kauke ko makasi zolo baloba munoko seli déjà ba nini wana ba pembe peut mo lobi trop munoko pe kauki na ba téléphone ko solo la ozo kipenzo to moi pe butu ekoti okanga meka na ba téléphone bo mobile wana ye akutu na ba pyjama bongo yebisa mobile na au sepila na ata lobi boite ayoka kaka mabe awuti otambola kuna moni basi ya bakolai ya bapantalon ya ba mini jupe ya basoki nini musu pa alati ni puta me alati na ndenge moko boye ya basuki bongisi kitoko ali ayela ndako bakuta yo na manto munene lokwa mutu okesa bilanga kafe boni misanga na fingi te nazo bongi tokosola kana bino manto akaki lokwa mutu okesa bilanga kafe ko malilo kangami ka boye na kiti ozotala TV ba théâtre ozotala. Allez, papa, ton moyen, mon manteau, ah, koko, le batel, qui n'a, au moins, papa, comme, a comme, quand on tourne le cobo, Oje bate, azo sepe na manteau, anate, azo sepe la te na souki wa anate, tissage de peau, tche, comment solo, papa, so bolé, n'ambe, tout kuna, a kimi se longi boy, solo, so quoi, respirer te. Parfait, couteau, tche, soute, o lamba, bo, si, ko lamba, bolie silika bilamba no lambelaki ya ngona pe kaka ovandi na ngoka ka bovandi pe na papa na kitu oke pe ko simbi lipeka akolongolo liboko tango yoka ka sola Thompson sola soso sola nini sangani na nzoto binde sala so mabe alongolo liboko atika nga telemi mobile na ngana simbete solo nini ozobimisa ba parfum ba chinois ba sala ya bango eza pe so kito osombete ba parfum ba chinois obongisi nzoto no bi oraser sa mapeka basuki o mapeke bot et comme ça que muto ko masolo olongoli basuki wana sama peka mama osukoli bien osombi ba déodorant o batira na sama peka obongami otie moi parfait na yo papa yoko pe solo moi bien
olamba kita aussi sur olamba au servir biloko na mesa kende rapide en attendant olongoli lamba wana olongoli yango otie mususu bovana na mesa obandi kolia tombe aussi ça kolia mon ba poko wana bobeti masolo esili aloki ko tan douche sukoli olati pyjama na mama tozala soin tozala propre biloko na nyonso esa ke ba papa ba bima libanda tant siko yebisanga papa en temps la télévision yo siko ovandi kuna suki salité olati manto munene sukoli na ope molati manto wana ya munene wana ofai nango elongi bizarre papa otala siko mwasi moko kuna na kini kuna ko ndenge pe bana mwa kini ope ba komo sala bato ba théâtre alati mwa talo alati mwa eloko azodenda kuna tie mwa basile sali boye abongisi mwa manzaka na ye papa siko tanga ondotala kuna moso kitoko yo mama siko siliki ozolula mwa sa théâtre kasa zolula epa muni alati kitoko yo siko ozana manto wana ovai na ngolo wa mutu akeza bilanga café nana lusala bilanga café oboxinga obenga te kwana voilà le roi mutu akeza bilanga café bien te soko kika bovena papa loba mon soleti lamba kitoko yeba ka lingi manto wana te la sali suki toko yeba ka zo banoke suki neza salite ke obongisamo mais ko tam so loba ke apesa nga mbongo muke moyena somba batissage ezate kabele komi cher moyena somba ezate mbongo ekokate suki no moko netinga na monike te ezate moyena ke kosomba batissage ezate te ezate moyena sala bo ezate na moni suki ezosala nga ba retard na kati yango bien na kati penki na nga très bien na bongisi yango na zwi babilisi na nga na tie suki na nga moko na tie na nga plante te basuki nyonso na sala sauf baémission moko na sala na tia baperike ya elia nini mais oyo nyonso na etikala na sala na suki na nga moko na kati yango naolinga banini na ngai bon nafanda po so yeni te ezwami na kooke somba banini na tie eza nango mabe te okosomba suki no oprie mpo nango na peki so totia baplante osombi plante na yo osantifie na makila na yesu bible lobi nyonso eza sanctifié par la prière et par la parole mpo basuki yango eutaka bamaison mabe osantifie na makila na yesu soki omoni peke otia no banini te bongisa suki no boye semie suki nango moko osali yango olima kitoko na suki nango moko ezaka eteke otia banini na boyi te okotia selon mutu na mutu soki omotia me ntango otia yango olukokomisa mo te longola sukola mutu na yo bato mingi mpe bakoma na système ya baperike sikoyo baperike wana mpe oyo olongola mpe boelongi ekomi nde mosusu mystique donc na pexi te mais okotia no perike na yo mais tia perike na yo propre tia nini na yo propre na selon nde motema no etinda soki na motema no okotia biloko wana te otiki nga na tindi te so moki okotia yango totiki mais biso tozaka ozala soin ozala propre bongisaka basous-vêtement na yo mama osukoli yango so omoni ke wana tante koboka te ozwi sous-vêtement oluki foza na so moko muke kantina muke otie mai otie mwa ba savon ya détergent ozwi sous-vêtement tie na kati okangi otie pembeni soko obima rapide po ke musala okei ntango ozonga na poko wana otango osukolaka oniki yango otandi yango mama mosusu azalaki na sous-vêtement eza te tellement boka soki alati abwaki kuna jour mosusu boye ezalaki sikoyo ifo bapaya bamile briske sikoyo baninga na ye ifo babima bakende so mpe bandokende so feti soni sous-vêtement eza te azoluka komo oluka sous-vêtement na soni bapaya bayoka azoluka sous-vêtement akoza sous-vêtement mwana na ye mwana sa koma jeune fille azwika sous-vêtement mwana alati mabe bien te fo tozala soin mama fo kozala propre bilamba bana na nini ogumbi yango na ndako ogumbi bilamba bana na bagarde-robe soki okoka korepase te mpo mama mingi eza korepase ozokoka te msu temps la olongola eka oki gumba ngo oluki mwa kitunga mo otie wana ozipi yango wana ntango ozwa temps orepase oso togumbi yango tie na garde-robe soki olingi olata bana orepase soki mpo oza makasi repase yango mbala moko obongisi yango bien obongisi chambre na yo obongisi cuisine na yo obongisi salon na yo bana msoba bana babebisaka bana bapanzaka oui bana to bapanzi olokoti to tinda bango po bamesana ponga na tinda déjà bana nanga so abwaki basaka ba jouer na bango elaisi bango bolokota ale bomba bandi kolokota etika mo pe système so abwaki jouer na lokoti po ebike mama so amonya robwaka déjà bamesana déjà bon po pe ba tomba kola tout na mo ba za soin obongisi ndako tozala soin tant papa outa msala ekuta ndako bien akuti mwasi na kitoko
hein akuti bana pe ba osaka na bango baza pe bien osukoli bana obongisi bango au moins papa on dozala toujours à l'aise na yo kuna ozo prier ozo respecter ye oza pe propre oza propre ozo tia ba propre ba soin eza bien papa mususu boye hein na yeba église mona ndo sambia na Congo papa na bengi ma pasteur alisi ma pasteur moi sina ngali ko sukola te mama lingi ko sukola te moi ça lingi ko sukola te o malili moi c'est sûr que langue ko mama na sukola te hein moi c'est bala sukola te o malili makolo selte so uto te kaka ya boki ka banzungu ne ba sene ya bando te kana zandu atiki wana mona fandi allié ponge ko mokange ko monimba akomo nimba wana ka amona na lembi akoti na ndako ake kolala makolo selte na ba potopoto azandu mobala kokita telemi oh nini makolo selte moi ça lembi kuna zo ronfler koto solezo bima ba gaz mobala kokite ayo benga ma pasteur sona moi sina moi ça linga maite ceux qui a skolé na tongo ake oteka na zandu mitoki tamboli makolo komi poussière salité tango yaka lembi ake ya la likabongo libala ne kufa mobala bina ko supporter moi ça salité boité mobala kei azimo sumsu siko no pesa mobile faute mama bayimbali baza kwa bana mike na ndenge te ke o manque respect na ndenge ke balandra o mote mitindi ya sala moni mo mke so lingi asopa ma ya sopi so lingi a sala nini so lingi aso manzaka so lingi alela leli donc bayimbali baza libre bon yonde sikondo yo ko encadrer monde to encadrer bana pe ozui mwana ko aolela nini obondeli bébé tika kolela ba papa pe baza bongo mote metinda ba basala o balingi siko yo mama yo ndeba ko encadrer na ndako ko respecter ye ko za toujours coquette ko za toujours soin propre ko za toujours coquette respect ko lobane te ko sakana ngate siko sakana ngo mona na ko lexo ko sakana ngate na ebisio boniko o bandolo ba mo bali balobani bongo te ata o répondre boete na kati kuna ba o yote o lisute na ke pa mamboe na respecta ngai to za supe ka ba camarade simple na linga na ngai ka mona papa kimia ke soko respecta mobile na yo soko prier po na ye soko za soin atoza musika ando kansuka ando benga bingo mwasi na ngazo mankenga ando sala tu bozala kaka oya ando kanisao ando tala baso so ba yo ko kana mwasi na ngatelwa mwasi na ngalekio omoni. Donc c'est ça net frère moro na sepelane frère JF ifonge frère JF na pesi ombote frère JF fonge na ngandinga kumisa mwasi na moka ma française na nga frère JF frère JF zamba pambolo omoni ezara tala frère JF kanisa mwasi na asepesa nga makasi ninga kanisa mwasi na mwasi na zo c'est vraiment française na ngai kitoko au moins pétant ou poso respecter papa ozo prier pour nae ozo pe soin au moins la paix au bana pe siko ko nini mobile bando kanisa intel na ngai mwasi na ngai rose na ngai bijou na ngai mbona ndo kanisa yo ezala passe mobile ana ata juste qui makamu ce qui nini ezala passe pour manifestant et pendant ndo banga mais en fonction de prière yo ndo prier nzamba o libérer l'esprit na ozo makamu. Il faut qu'on ait soin na ndaku mama, soin na salle de bain, soin na cuisine, soin na salon na chambre à bana, na nzoto na moko propriété, et ça très important. Ya on peut simbi libala. Soin pe na nzoto na soin corporel, surtout na nzoto na mama, ça toujours coquette. Ça toujours kitoko. Ozumi ko yambo ngosomba plantité obongisi suki na bonetinga na sel yanga obongisi yango otimo maquillage na moins mesure ya ndenge te ke ebeta pe ba musuli ba kumuso zo tie maquillage pesi mo balikanda akomo silikela obiloko ni otie boy otimo maquillage na mesure netinga ntina nga boye mais banate mona pas simple otimo maquillage na ya mesure oza toujours propre oza toujours bien mobile no oza toujours oza toujours na fier na yo mobala nozala ka bien za mwasi nga kitoko to pe bato ndobeni mwasi oza kitoko ya nosala bien. Voilà donc ça c'est na quatrième point na biso eza cuisine mama tam sunenga sa émission alamba musu osebela to muna to lembi ko lamba neti mama moko ya benanga alima kamba lamba ko cuisine na sala na teya déjà depuis dès le début ya chaîne na fungola na sala cuisine pe na teya ka omoni mama batu mususu ba yebolamba te peut-être yo oyebi ko lamba et dans batu belé ba yebolamba te yango toujours to sala mo émission cuisine to sentir mo émission so pona to za la complet surtout ko lamba cuisine mama ye ko la ko lamba so yebolamba te
Ye kola kolamba yango na sala na ngata msuka sana osala ka poka ba mona non non na edaka bato bele ba benga ngai tam susu yo benga no ngai te mais bato bele ba benga nga donc il faut que ye kola kolamba ceux qui au priya pour na mobile au respecta kai oza soin na nzoto na ope na salon et pe na salon na ndako plutôt na bata na salon pe na ndako ye basi ko cuisine sala makasi na cuisine parce que mobile na makambo nyonso suka na ngo yo kanzala awazana posa alia biloko mwasini alambi soko ebo lamba te soko lekisa ba mungo na biloko soko lekisa mafuta na biloko soko zikisa ba biloko soko lamba loso mswe bi pete mswe bi makasi olamba fufu ebela te ya eteba mobali libali ekufa parce que mibali balinga ko lia mobali alingi ko lia alia damas na ya bien vraiment lié. Il faut qu'on lamba, qu'on y kola kolamba, côté internet, ba te belé ba sala cuisine. Biso pe na Victor cuisine to sala pe biloko pe olia. O koti ba te belé ba zaba mame belé ba sala ka. O koti o ye kolelo ko nyos, neti nga na yeba sala kwanga te. Mais ba la kisenga na ebité ba abonné ba bi na na sala kwanga. Na bi na sala ondeni na koti na internet. Tant na koti na internet boye na moni siko ser mo ka sala kwanga na ba ndiko landa ndenga sala kinenga senga pe na sali. Et puis, je vais na tiens au père. N'est pas quitté, mais n'en apprendre. Il y a quoi pour l'amba. Son mobile dans les colonies, le cas de l'eau est colon à bango. Pourquoi à Bisopé, Babloc Afrique, ils ont vraiment été, moi, tout le monde, monsieur, qui n'est pas fond, ils ont été bandam ma confinement, ma corona, ou bandaki. Babloc, les yeux étaient, on a colamba, tout comme ça, moins rare. Babloc, vraiment, ils ont été Afrique. Mon maman, yekola, ba pays net msu ba Belgique, ba France, boza ba biloko Afrique, moi kuna boza na moi Grèce wana, yekola kolamba. Soko ebola mbelo kona te côté internet déjà makambe changer au monde apprendre comment balamba eloko wana. Cuisine ils la propre. Oluki obongisi cuisine soignaka cuisine kotika te basani banda boliaki evandi wana ba fufu e kauki ona non bongisa cuisine bien luka mo ba flair otina mo fenêtre na yo to na ba mesa to ba cuisine na munene net na cuisine na munene te na te ba flair ka na fenêtre oluki ta na mo ni mo ko ti ba flair na yo et ça toujours cuisine propre mutumsu po ya ba koti abi na na posa na milama ina ndako mobile peta mo ndota mo sina ngaza soin donc et ça bongo. Bon, si tu connais la mesa, débarrasser mesa directement, nettoyer mesa, pas moussango. Tu es pas mon père moussou, boyer, tolier, sili, na longo biloko na mesa, na pas moussi mesa bien. Akamu, gabi nini na bangi nga gase kwa amoni loko mabe. Abi non, na mwika nini mesa zonyo nzeba tu aliye te ngabi Et bon il faut te tiga ngabi non, parce que nga na zaki na mwasi moko. Alangi so ba lambi baliye, anya longa basente. Attends, on va aller loin, on va tiga wana ti tongo etana. Baseni fanda kani kauki tina tongo nda ozongo asuko liango. Eze kitoko te. Ngabi bon, na lobi pe loko te. Na nepe mpo ya mwa bimaki kindaki na ye. Omoni wa mama, oyebi sanga mutu abongo siko. C'est que ezaki lo mo bando sele bien te moi mobile en plus. Endo sele bien te moi sans comment tika baseni na mesa. To ba biloko miki wana konta ba papa batala biso na son ya lisu. Auta le lamba la te simbi maquillage ate bien. Tout n'a pas papa na lati o sepeni lamboyo to sepeni na maquillage ndi na sali po mususu moni sepeli c'était akokano lobate mais nga mobile nga lobane so amoni loko na ti o peti kisi boni nyango alobi nanga mona loko na dimne o soti na lati lambo monga na mona beti mo danze o mona ya telinga non symbiotique longola atanga na sepeli na il faut na longola parce que na la tango pona sepeli sai pona sepeli sa mususu te pona sepeli sai. Parce que ça mobile nzamba pesinga pona sepetsa yo pe mama yeba ko bateli bala na yo zala kale na makambo wana nyoso sepelisa papa na kolata na yo na kolamba na yo na respect na yo envers ye na ba prière na yo papa awozala toujours comblé na biloko na nyoso au mona libala na ekufa te tant nzamba amona que ozo respecter mobile wa pesio ozo lambela ye bien ozo zwa soin na ye spirituellement ozo zwa soin na ye spirituellement na physique no ozo bongesa bien nzamba obundela yo autika ote tant ofuka mo bando bele panzambe autika ote surtout respect to batela minoko mama surtout na poto ceux qui ozo sala mobile osala ko mona mobile kwa camarade na yo o comment répondre n'importe quoi makambo bambongo ebomi mabana na poto yango mwa mibali ba oke kolinga na Afrique. Pour en Afrique, ba respecter mi belle na ko sabinote. Attends mo bala obete to mona muti. Pour le bisu bazongani. Le bisu bazongani mo ba yo mo bali o so mo pas mo bali na ko ka kolobati na ndaku nde amunoko. Mo ba lo ba do ba respecter mi bali. Yango mi bali ba oke ko kufa kuna.
kokufa na ndenge ya kokufa boyete mais ba oke kangama na bango kuna ah peto za la respect to ta ki poto te poto ebate la libala te poto za garantie libala te respect na yo moi c'est pas mobile ndeza garantie na prière eza garantie na propriété na yo na cuisine na yo lamba biloko lo lambela mobile na soin na yo aspect na yo mobile mso nga okena moi si fête te mobile mso ko ta moi so ta moi sanga za bizarre na robima na été aza moi makangu ne moi ki na ba fête atika ka moi si na ndao maintenant vous avez toujours propre le quoi hein vous avez toujours en attend toujours mobile ando tambola no partout ando keno ba fête ando tambola ando tika ote tam sur mukuto bando lemba maintenant vous avez bizarre impolitesse pe oza souhaité mais impoli numéro 0 mobali arokima atikio donc to bongisa mabala na biso ba mama to respecter ba papa to prier pour na bango to bongisa aspect physique na biso pour na ba papa to lambela bango soupu et lubu ya kitoko bokota na Victoire Cuisine bo moi ba cuisine eza kuna to sala ba recette ebele bo apprendre eza nyonso kuna bien na bino mabala et komi pasi tala bato ba Kongo la mibali kuna na Kongo kuna ba comédie ba bi Paris ke ba simba kisi na gambela bazokanga mibala bato bazobota mibala bato na poto a ba mama to fungola misu na prière na soin na respect na makambo nyonso malamu to lobi awa po mabala na biso ebatelama donc on a zaki nango on a partager na bino lelo yango wana nzambe apambola bino na lingi bino mingi nzambe abomba bino bobo sanate bo s'abonner massivement na Victoire Cuisine TV bo s'abonner vraiment bo s'abonner to na page Facebook na biso Victoire Cuisine TV to na page Facebook na biso pe okokoleka pe kuna otala ba makambo super za kuna kala te to sala ba direct pe na Facebook ba abami na nganya sur Facebook na lancer bino message oyo to ko ça pe ba direct na Facebook pour na ba conseil kaka ya mabala ya makamwa mingi nzambe apambola bino ndeto monani mikolo ezoya ciao je vous aime beaucoup ciao bye bye